belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Mais c'est peut-être vous allez bien par la grâce de Dieu. Nzambe azuba tela souffle divine important pour signer Nzambe merci. Na grâce par sa libiso, ngana bien tout le monde na sous lelo. Tant bon monique na lati obo ça veut dire que toza na cuisine, lelo tozo lamba. Lelo na penza toza dimanche, na ko tumba na bino mbisi. Donc pour lia mbisi ya malango ya ko tumba. Na bi pourquoi pour ça la vidéo ngana bino ensemble. Bon mona comment ngana tumba ka mbisi na nga, peut-être e baksa implice na ndako to éviter. Ok, donc merci beaucoup la mise pour ça toujours monter la vidéo. Oh, merci beaucoup dans ma commentaire, merci na ba likes na bien ça là vraiment bien. Donc ça ça mutasika na la roche donc ça vraiment welcome na la roche à to solo la ka nyonso. Donc voilà les belles dames dans le bamingité pour to banacha ko tumba mbisi na biso to déjà to sozona kimbisi na biso to banacha ko tumba yango ngana bino ensemble. Donc voilà les belles dames ah on a ça la malangwa donc tozo nettoyer malangwa na biso eza malangwa le toujours ça là ya kotumba to ki poso lia malango tumba na bi papa to lamba ngo lelo to tumba na bino ensemble boye déjà ki ngana linga ka fish mingi donc boza bata sikate pananga dans ce sens ta sika la rose alinga ka mingi fish nga pour ma fish so ngo zwanga salela nga poisson donc nga poisson trop ngana aime to nga poisson mingi donc on a non ça la malango na biso bon on to ça la malango na biso ngana bino ensemble. Oh non ça là on est loko na tumba ki Thomson mais je na sala pe malango na laksa ndenge na tumba ngo na four donc voilà malango na comme ma déjà propre ezaka ki mutunde eza na salité mais na kati awa eza nango déjà nettoyé donc l'autre nettoyer mingi eza na mutu pour mutu balongolela biso ba biloko wana te donc ba fish vraiment ba comme aider biso kaliza ko sombi fish boy au sombi poisson mon poisson nyonso so fo longo la salité nyonso awa mais ba eda biso et comment na onka ki salité ko longo la kaka na mutu donc malangwa ezala nango vraiment facile pour na ko sala pour yango moko déjà na goût malangwa y moko déjà na goût donc ezala vraiment facile pour na ko sala. Alors on est mutu pasité le quoi ngolo on a tout nettoyé la kati comme d'habitude nous ça la mbisi na ngai na tongo pour na lambango na ba pourquoi on matin plan on vers 16h ba après midi comme ça ndi na lamba mbisi na ngai. Donc si on a déjà assaisonnement et côté mbisi nanga ekota nango na kati etamula moto te. Et les belles dames nga mbisi nanga na boki lango toujours vinaigre pour na kosokola na sokola toujours mbisi nanga na vinaigre. Donc tia vinaigre nanga ndambu na malangwa to tia vinaigre ndambu bongo na linga toujours kosokola mbisi nanga na maya suka na tia vinaigre pour na kolongola ka ba graisse na ba zei. Donc je vais mettre moto na malili pour nous la table graisse voilà na mo bazé ya mbisi na toujours ko sokola mbisi na vinaigre mais on est obligé de recevoir na sokola ka belle dame mais moi je préfère que boire comme moi vinaigre ça la attaque bien la mbisi. Voilà les belles dames mbisi na biso vraiment et ce quoi mi bien de bozomona c'est vraiment propre to tika mbisi na biso boité to chango ba nzela donc parce que ça mbisi rotumba il faut toujours que tu nzela po nzela ndeko aider biso qui ba épice na biso ekota na kati comme bobi ke malangwa azala vraiment moi pur donc so tie ba nzela mo ebele te au moins na pesa mususu olé azali pur. Et voilà les belles dames bis na biso comme biso boiton to sokoli yango siko tozo kenesko pour nos blocs on a biso auto ko assaisonner bis na biso. OK voilà les belles dames voilà na ba épice na ngai nazali na ail nazali na 2 cubes magiques na biso normal nazali na poiron et nazali na poivron nazali na poivron et nazali na poiron et na kati ya poiron na ya kati za mobimba te et nazali na moi céleri na nga mokeza uti na congélateur de bomo na céleri ebelete et nazali na litungulu donc bloc on a saisonné mbisi na nga na konika on a mélangé ensemble yango yo litungulu na nga na okabola ngo onde parce que nazali na sote ke otya litungulu na mobimba donc on tya bloc oyo na kati ya monete na nga poto kende konika ngo to mélanger nyonso oyo
sikoyo ensemble. Biloko na nga déjà ko chocolat, c'est déjà pas prêt. Donc na kokende sikoyo ko kotisa na kati ya moulnette. Chango na kati awa kombo moni. Donc est-ce que ko tia moi mai mukie na kati pona aider ki se mélanger bien. Donc here we go. Biloko na biso ngo to se mélanger très bien. De bon moni to ni kango bien na moulnette. Donc moulnette na biso ni kango vraiment bien de bozo mona et se mélanger très bien. Tozwi mbisi na biso to sokola kango bien. To kozwa ba assaisonnement na biso oto niki to ko boaka na mbisi. Sauté donc tu n'en as parce que mbisi ça kaka mibale. C'est bon. De bon moni wana to chebongo. Et na koya ko salela moutarde. Donc moutarde na ngana salela eza oyo comme vous voyez que oyo ngana somba ngona Carrefour na Paris. Donc ba moutarde eza ba marque belé ba you know eza kate que faut salela o ngana zo salela ba moutarde eza ba marque belé. Donc na kozwa lutu na nga ya moutarde na lutu mukie. Nazwi mibale na tia encore ndambu mukie. Donc na kitisi épices na wana to bobodi moutarde vraiment et ça la kambisi bien et ça la kambisi na biso et ça la pète et lembisa kambisi et puis ça kapembisi goût kitoko. Donc voilà et na kwa ko tia citron na nazo tia ya mai et on est na kwa ko boire la mbisi na biso to bosa na te kata mbisi rotumba ngana lenga ka citron. Les belles dames na lenga ka citron na mbisi makasi. Mesdames, na niki be épices nanga na bosa ni ko tia tangawisi na biso. Donc no kende sko na kata tangawisi na biso na nika yango pe pona ngami ko sela bloka fresh mais na te ko mo pandi bona mo nyango te. D'autant na zo ba épices na mo nyango donc no kende sko pona na mixer tangawisi nanga na moulnette après dans zone la bino. Donc voilà les belles dames, on a niki tangawisi nanga bien. Ce qu'on a boit que la tangawisi nanga pona ngami ko sela tangawisi fresh so na za ki na bloka ko tomba. Donc comme dans le but que na sala qui ont déposé qui coton mususu important c'est ça que na moni tangawisi nanga que na tia kité donc na bakisi tangawisi nanga comme moni wana. Donc tant on dit que bloc on va vert ba poivron na ba poiron wana il faut qu'on mélange on na tangawisi na ail mais comme moni kinga na bossa na ki pembeni donc na se mélange ngo et on a problème te tonique on va part et to tia on na kati donc on mélanger ce ko poisson na biso. Parce que tangawisi c'est ça là vraiment poisson vraiment kitoko. Tangawisi vraiment et bien ça ka goût moko ya kitoko tangawisi ai et bien ça ka vraiment goût makasi na kata poisson na biso. Donc nazo balusa mbisi nanga nazo za la cirque nazo kotisa ngo pe na kata mbisi. Comme na lobaki ki malangwa azalaka vraiment pio na munoko et tango ozo assaisonner il faut vraiment que kotisa ba épices no na kati et ça vraiment important sunute au moins na kati mbisi no aza pio aza elengité. Donc voilà les belles dames on a mélangé ba épices nanga na kati malangwa et comme biso boye to bosa na te que to tia ki dès que manger to nika ki nango na kati ba assaisonnement na biso to komeka d'abord mbisi na biso to ba ceux qui mungwa eza koma avant que to bakisa bouillon na kati pour to bakisa bouillon mais il faut d'abord omeka oye bandingi ni obakisa la bouillon na yo donc na komeka wana na moni siko ke mungwa na ngai ko kite mais na sentir que mo mungwa eza mais na obakisa siko bouillon nanga ona ko bakisa ezali bouillon nanga oyo ya Thomson donc il y a bouillon il y a poisson et on est dans le là. Donc on va la mingi bouillon poisson na poisson les belles dames ceux qui n'ont omeka te na koye bisa omeka donc bouillon poisson na poisson au raté donc au raté donc ça là on vraiment au raté comme dans lobby. Voilà on a tout bakisi bouillon. Et nous avons un black pepper. Donc black pepper nanga bobi kinga romana black pepper. Nanga black pepper mingi. Donc black pepper ça là vraiment mbisi pe kitoko. Donc tu vois qui black pepper na biso. Nous avons un ezali goût. Donc goût nanga na tocha eza opinion mutu. Voilà. Na ko mélanger biloko o na tie na mbisi nanga. Donc tu ko mélanger ensuite très bien. Donc yango non sel la maboko pour na za na posa vraiment que ekotanga na kati. Pour ceux qui ont qui n'est musuni nanga na sel na nga on a l'autre. Ko ya bole belle dame tumba on a makala. Ah makala on ekoti siko na milinga makala. Ouh tika le belle dame ko kata fufu be ko kata ko nga lo no lia on a kwanga. Tellement que mikolo na li trop de semoule, la lingo lia on a semoule te donc mikolo no lia lelo no lia on a kwanga. Ok les belles dames, on a mélangé biloko nanga bien. Ce qu'on a mis comme mungwa, pour nous ceux qui mungwa nanga, c'est bon bien, il faut n'abaki ça.
non mungwalanga c'est bon donc mungwalanga c'est bon na sepe na nde mungwalanga ekoti c'est bon donc nakotia sikoyo mafuta tokobakisa mafuta na mbisi na biso tokotika mbisi na biso boye toyebaki malango yango moko ezalaka déjà na mwa mafuta mais loko eza mbisi ya kotumba il faut toujours kotia mafuta mwa mokie mpona poso na biso likolo ekangama te longwa te donc ezala mwa lisse donc tokoka kobakisa sikoyo mafuta voilà wana nazotia mafuta nanga donc eza mbisi ya kotumba il faut toujours kotia mwa mafuta mpona mbisi na yo ekangama te na kati ya etumbeli na yo ntango ozotumba mbisi na yo. Donc voilà les belles dames, on a touché ma foute à la mbisi na biso to mélanger mbisi na biso comme vraiment boye vraiment nice toko zipa mbisi na biso et toko tika ngo ba assaisonnement ekota toko yaka ka kozongela ngo ton tolinga to tumba mbisi na biso bon pour la mbisi na biso boye vraiment estili tout ça ne loko bakisa te ti toko ko matona na moto comme er na biso sko ya ko tumba mbisi na biso comme d'habitude to cha mai na kati wana to cha mai et to cha moto na biso makasi photo zela ki machine na biso échauffée tuna kinga kombo machine nanga ezali Celine line donc non cha kombo na se nde bozo mona wana eza Celine line donc na somba kingo na Carrefour mais non comme kombo na se parce que muto tuna kinga to eza kombo nini donc eza na kombo wana ala les belles dames monique machine nanga échauffée machine nanga et comme vraiment rouge non ya ce qu'on a mbisi nanga mais vraiment chambis nanga comme d'habitude nako balusa mbisi na ngai nako mélanger encore parce que vandaki position moko pour longtemps nako mélanger encore mbisi na nga et nako ko déposer ngo likolo ya machine na ngai donc voilà mbisi na biso c'est là c'est ça ici tout mbisi na biso voilà le na mbisi na biso ya mibale to déposer mbisi na biso éliminer d'abord moto pour tout ça na pochette que moto ezala makasi mbisi na biso ezika te non pas coller mafuta wana na mafuta pour na mbisi na ngai ezika te elongwa poso te donc voilà tokokanga sikoyo mutalaka na biso et c'est bon comme toyebi ki mbisa malangwa ezalaka vraiment kitoko soki ekauki makasi te donc malangwa na ngana okausa makasi te ezana mwa juice ezana mwa jus mo na kati parce que so malangwa ekauki ezala vraiment sous julité ezala vraiment kitoko te donc otumba malangwa na ngana te ki ezika ekauka donc bomona nde na otumba malangwa na ngana donc so pongo mona malangwa comment na tumba na four na vidéo déjà na sala live na la comment na sala malangwa na ngape na four donc voilà au peut toko beza four mais ça quand même et tout mais ça facile et les trucs c'est facile mais il faut dans la mutalaka je pense qu'il faut dans la mutalaka na yo pona etumba bien donc so na mutalaka to mona ki ekotumba bien te donc voilà pour tourner mbisi na biso les belles bon mona vraiment mbisi na biso ezobela vraiment bien donc to tourner mbisi na biso et na kobakisa oil koto oyo. Donc voilà les belles dames, en attendant que tous les kimbis ne biso ezobela kuna na osala makimba nanga pour makimba nanga na osala ngo ekozala makimba ya okalinga donc eza makimba otokisa te to okalinga makimba donc na longoli baposo makimba nanga kongo moni na vraiment makimba nanga na sala ngo vraiment facile parce que makimba ezala déjà infacile. Donc ça dépend de yo katela makimba no ngana kata makimba nanga comme ça donc ça dépend de yo ozo kata oya yo na kata ngo mikie makati sunte na moto ekondaka de on ngo kata mikie te que ça trop mikie non donc moi ba moyenne de bo moni wana minene pété après wana na ko boa kela ngo mwanda ya bouillon bouillon nyonso oyo olingi otieza na problème te mais nga na osalela bouillon nanga oyo ezali ya fish yango nde na osalela na otia kaka bouillon mokie vraiment mpona epesa yango kaka mwa goût seulement mais ozana mpe obligé ya kotia te donc me nga natia kaka mwa bouillon mokie comme namoni kuna zwi ebele donc comme bomoni wana tie mwa bouillon nanga kaka mokie
et donc on mélange en haut et on mélange ma kimba mon bouillon na chiwana donc total la bis na biso comme vous mona kimbis na biso ezobela bien bis na biso ezobela vraiment kitoko polo to sala ka ma kimba na mbisi to lamba biloko misusu te to na pondu na biso donc to na pondu pe menga na lia na kaka mbisi na kwanga na lia na pondu te komande bis na biso azobela vraiment kitoko bota ndi mbisi azobela vraiment kitoko. Ok les belles dames, donc voilà la petite friteuse nanga donc chasko mafuta na kati ya friteuse donc non c'est la mafuta nyo sala la ka donc non c'est la mafuta oyo et on est na kocha parce que friteuse na nous sans mafuta na kocha mafuta na ngai ya sika. Donc on a sokola ki friteuse na kati pour mona mafuta na ngai na kati et on met la ki donc na sokola ki on pona tsa ko mafuta mosusu ya sika. Ko mona nde malango ekomi vraiment malango na biso vraiment ready ya kobela donc ekota encore moto kotwana ndambo. Ok les belles dames, na mafuta na nga échauffé. Oui, mafuta na nga échauffé et na koya kozwa sikoyo makimba na nga ona kataki. C'est bon, et tout dit ici là c'est bon là vous mettez la mafuta là ya sika mais qui me dit vraiment nice comme mafuta là vraiment ya sika. Donc poisson na ngai yango ebeli mais la tiki toujours il faut vraiment pour na moi moto wana pour na posa te que non et comme malili nde bomoni vraiment poisson na biso yango ebeli donc vraiment nice kimba na biso ebeli to tika ngo bongo etanga mai to tika makimba na biso etanga nanu mai en attendant que nous décorer poisson na biso. Donc voilà les belles dames, on a bis na biso ya malangwa ebeli donc on a décoré comme ça na sani donc to ke ko lia ngo na bino na c'est ce qui ebimi comment mais trust me ebimi vraiment kitoko. Donc emsoli yango na makimba comme vous moni wana donc ngana ko liango na kwanga donc ya boy ko raté na kwanga. Donc merci beaucoup na bino nyonso vous avez kona pona kota la recette na biso oyo recette moko vraiment facile, recette moko vraiment rapide. J'espère que recette oyo bobakisi ba un plus na bandako so mon ki recette oyo ya mbisi na biso ya kotumba ya malangwa esepelisi yo kobosana te kozala abonné na la rocho zala abonné pe aimer vidéo et kosala nga bien makasi partager vidéo pour l'unité et kosala bien makasi zala abonné tika commentaire na se na kozala wana pour na ko répondre bino. Merci na bino vous avez connaître déjà na appétit donc pour ça que j'ai matinga na tiki bino na kende ko lien to kutana no à tout à l'heure tinate et community na bye.